Merci ma chérie. Bande kuna ande na finga mikona likambo ya mari. Naza mama ya Kizingi na mama ya Zuba. Siko ya bino bofinga ngana. Naza na bana très poli Bana nga bako finga ba mama mbina nde bofinga ngati. Ça na mère bosso atamba na Range Rover. Mère bosso va na veranda climate nzika mupipi. Ça na mère boss na mokunzi. Masi ya mokunzi. Nzame na wale salisimbi sebino bofingi fingi mingi. Bofingi betize belé. Donc ba finga na ba finga ete na limbisi bino kaka. Mais boye ba ke mari ya bomi mutu te. Mari ya bomi mutu te. Bana belé ba ya ba fingi nga pourquoi? Pourquoi ngana yako lo ba ke mari ya bomi mutu te. Maria oui nde bosolo ba asa impoli. Tondi melbino. Mususu afingi ba luba impoli yo mama muluba mukolo. Bonamboy. Maintenant on a eu ça dans 188 ans. Ba maman na bino bazaba ananga. Maria selelo. Ngai na za mundime walisa. Soki Maria seli biloko wa seli anazo condamner mwana ngai. Wazala pembeni ya walisa soki kokol soki nani. Po yende azali kamunyo so esala na église fois publier. Ya onde baba lelo ba manquer papa respect za pona Tu maka mwanga wana so ba film makate elinge koma na internet. Yenda komisa na internet mwana wana. Ngana sa mundi wa list bana wa list na pasi. Mbule ezonoka. Baho bayebi. Mwasi mwa mundela bana wana pique pa pembe. Na kwa na saka mukebo ye. Mazemi. To banda mbula penza boye. Wale sa sali nzambe lelo te. Mais internet ezala kite. Et wale sa abanda ko kendeka liboso. Mwana wana za pembeni wale sa. Eza on dira babenga avocat à diable. Invité sur bobo mais corriger la place on a comprendre te. Avocat à diable donc batindi kaka ke non ye asa la pembeni wale sa pour à détruire na makamususu. Les cambunions sont à ta maman, je la sors tout à pondre. Moi, on a internet. Moi, on a laissé ça, on a dit, merci, batabou. Bah, on a internet. Moi, on a wana. On a condamné Margaret. On a condamné papa. Biso, tout le monde n'est pas mon papa, mon tomokalumba. Ma camouille, ça, les mancuna. Tout le monde a internet. Vous n'allez pas voir si l'homme. Tout le monde a internet. Tout le monde a internet. Les bureaux n'ont pas tout ce que nous avons. Parce que nous avons fait la vidéo. La vidéo on a sur Miki. Ils allaient voir nous ça dans les sites. Voici ça en loup. Vous finissez la Maria bonne. Bao bazo violé, bao bazo ibambon et l'état bazo kota préso bao bima. Maria bonne mutute. Atape à côté préso bo fouliet. Bo fouliet. Ba onde babanda ko finga ba parents ya mariage. Utunyo salinga ba finga parents na eta. Eza mutu mo te akondi ba ta parents na eta nde naza bo mana ngada mboka. Mama nga sa koma mubange. Mama nga za na 132 ans. Donc na kondi mate mutu afinga ye. Ba onde babanda ki. Mutu abanda na vie ya bomengo azate. Merci na mafinga na bino na yambi yango. Tota la pe mari ko ta pe prison akufa. To kunda ye pe to betela bino mako. Po asali bino eloti. Utuna mutu apona kanzela na ye. Na mokili anzele zaka mibale ya nzambe na ya satan. Wa kolinga pe akota ya satan. Akokota kolinga pe akota. To ba force a mutu te. Bo finginga trop. Banga na mama ma chora. Mama ba meti. Basa kitoko bazaka bu. Na mokonza bota basiwana.
mawa mingi vraiment nakumuluka yesu ayata na 21h awa miswaro esila tokutana soki tokutana bino na porte ya Israël soki tokutana bino na porte ya Égypte donc toyebi te porte nini tokutana na bino mpo makambo ebele eleki nabengi nzambe na ngai ya mawa ata na 22h yesu aya kaka nayebiki tokomi na fin du monde parce que komi na bible na mikolo ya suka bana mike bakomanke mikolo respect mais bakomanke bango mikolo respect na ndeni yo mokolo soki omi respecte te amoke otoso omanke respectable eza bongo neti nga nde navandi boye nazwi ka mwana mona eti bano bazofika ngai ya mpo nalandeli bango na moni bango baza bizarre baza ta nde mona bana na ngai ti ya bandi kofinga bana bakopia nga respect bakomanke nga respect mpo na mama ya bango te ok so bamoi babogare na ngai nga na boti bakraki botika makambo wana mayelana mpe aza mwana bato aza mpe na tata na mama na ye ka nde bofinga tata na ye ya sida nde bofinga mama na ye kizengi ya mama amelaka masanga azaka mama na bango azaka tata na bango bokochange bango te botika mwana bato asali bino nini bozo etufe succès omoni ya nzambe soso efongwami ata eza na kisi omoi nganganganga luka place étoile eza mais depuis le moment maman na ke mari eza na ne moko boye mwana na ko bouger pas maman mari bouger si poto partout ça tu voyage ti biscuit au salaka na mindele ba lo belango Maria seki oh Maria seki surtout le bi Congo ilingani botika mwana wana botika kuitufe botika profiter à ça ma carrière na ye ce qui peut ko sila kwa bana wenge bakomaki na suka mais assez a gagné vraiment vie na ye ndambu po bokola bana na ba parents na ye na baleki na voie normale botika kofinga ozofika taso tolandi makambo mari au bozonga sima mari asali mutu eloko te qu'impolitesse ya mari ebandaka so yo obandi ye to moi qu'impolitesse na ye ozosa tenga yo tomona okana mama social na mari te ngai sko ebele ya mbula nga naza na simaka mosala ya okende koluka mari c'est ma fille asala vie na ye mama social toza na ye na monde business so na besi bona koklekela ye wana na besi moko soki makambo ya mbongo tosali papa mama mokonzi ba esili c'est mpe ça nazaka mpe na tami mingi te mama social oza wapi ma mère naza boye mama social yaka boye mpa nanga aye esili tosiki wana eza malamu te koyinaka bana bato modele wana marike ayaka tomonaka nde botie na lidusu ya tonga bolembisi biso tozela aya poni bokoyinaka mwana bato ntina suka boye mpona kokontinue kofinga bokutana na yesu baitango zelela mpona yana ngasali ake makala te ake prison te abui motu te alie motu te asa makambo ne na ntango toloba na bino na tiktok influence za moko mokili mbeyebike na Congo influence za moko mais siseke ti mandefu boloko ya crocodile fanisani na kimia toluka motu na faso tu aboya mais na tiktok toyebi daya bolinga ya famille tumba te nayebi te toyebi daya bolinga ya famille tumba te me bino mikolo akozala zi mwana papa ambiso mais donc amikidisi ti na niveau mwana mobo ya mokie mais nayebi te so kongo tosala nango ndeni mobutu bande okenda matala nyokola biso se komaka ya baya kwa bango babata mbongo kwa bango baba politicien justice eza ya bango kasi tala mbongo te tata na biso mobola mama biso mobola na osambela biso osambela biso eza te abomi motu te nda aza na abomi motu te aza na voyage soki aye bake kuna ake kondima demande soki eloni batindelaki wana mpona mito aza te aza penda te misesege aza te biso toyesaki o te bapesa okoma misesege kuna mpo koma feti omikitisi donc olongwe yo oza politicien olongwe na makambo ya politike oye na makambo ya bainfluenceuse na batiktoker eza na sens te
Dans le sens de alenga na fan na zisha na bosolo na politique na yoki na liboma na mutu na pa liboma éducation no pebiso éducation exacto pebiso ça politicien on mamba politique no mamba TikTok non on ne peut pas faire ça en tout cas justice yo le baka eza bino le baka Congo eza bino to bino de ba ministre ya justice tout ça ministre de justice to ensemble on va aller tu pas tu na suka oh no quand tu vas banque sa famille tumba ah banque c'est bisota banque c'est bisoté oh papa oh mukolo makasi oza pena mukolo oluka na ba façon tout besoin été bo finga etonga midi poko bo finga likolo epola bo finga mine longwa bo finga si maman munene mamula akipa binote ti boyaka ko finga pena na bokansani songa bino mena yo ka stunto répondre tu es pénal Monsieur Ségué, comment on a pénal tu comme Monsieur Ségué. Si on a mis changer vos sons na politique comme ça Monsieur Ségué. Pour ça pénal quoi à peine manqué. Ndéyo. Comme colomé comme si qu'ils comme si qu'ils comme sur un mois bon qui. Le pas justice na mboko ezalante. Pas justice c'est la politicien. C'est la politicien té. Biso tout on a droit na mboko. Papa bokosi. Moi pas bokosi. Bokosi. Toujours. Tout ce que notre tante. Après ça nous tout passer. Oui mais carrément. Après ça nous pas tout passer. Tout peut n'a pas eh. Oh, donc ça a été na réseau TikTok ça. So fini tatane na maman était. Bazo teka ba illusion ko bébé ça ba gêne. Parce que si demain nous héritons du pouvoir que nous prétendons arriver au pouvoir, na comportement ya batouana tozanga bateau to communiquer na bango sur les vraies actions au gouvernement ça. Parce que est-ce que vous imaginez mutavanda ka msusu na kan luka. Maye dimanche na Oasis na Bandal. À côté de la boutique d'habillement à louer 4 bilamba. À côté de la foutu $30 pour une heure d'ita. Au moment où on a la chambre, dans l'appartement, on ne pas na bangoti. Téléphone à ça, les liouans aux iPhone, à louer d'après si bien place pour na Oasis. Na Gomba, ils sont là chaque samedi dimanche. Na pas téléphone, il y a loué. Donc je commence à croire que na pas nous autres bazan na location. Donc toute location na bomo ya mutu et aye a lobby as influenceuse tout influenceur parents ni sérieux a robenga mutu bongo influence ma belle oyo bozo melisa ka ba jeune garçon olingo vana ndako te tango boko bala ozala mabele mususu oyo boko melisa bana to ezaka oyo bozo na mo place wana bobo maka même pe banzoto na binati musicien mo ba imbaki eza na méniser te pour asala mususu ya réserve bobo maka même mo bato bako méditer ka ba douleur ko sala bato passe keba na ba so batalaka yo na miso elemba elakisi te ke balingaka yo mobateli mosungi ka Yesu Masia à Nazareth. Les gens n'aiment pas les gens. Pourquoi mitema ya bato nakanisaka ti totalanaka tosekaka tosololaka olinga ngai nzoka nde nyonso yango esekaka eza na nka mino kasi motema te o bébé était elle avait préféré à Kébelan voyage d'affaires parce qu'elle avait déjà programmé depuis tout à l'heure awa dans la hauteur comme on a les sous deuxième convocation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Maria Toumba est en danger? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Maria Toumba risque la prison? Parce que dernièrement il était en Chine, des convocations et Kokomelaye alors qu'elle n'était pas au pays. Une église serrée derrière cette convocation-là, pour ne pas citer le nom des gens, une église serrée derrière cette convocation-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Maria Toumba est en danger? Bon, d'après mes informations, Bateau va porter plainte. C'est d'abord, premièrement, le ministère de la Santé. Et puis, deuxièmement, il y a la communauté. Il y a l'église de Pasteur Wallis. Je ne parle pas de Pasteur Wallis, mais je parle de communauté. Jijaki Mabé, par rapport, il y a live, Oyo, de Konabisoma, il y a Timbasalaki. Par rapport, il y a témoignage, il y a soi-disant de Ngangawana, oui, de Sirbafio et le Kaki. Et selon l'église de Barbi, qui est dans live, de Maria Toumbavé, peut-être des ouais. Et
puis atenaki bapropos moko ezalaki trop dur envers église et aussi à la personne ya pasteur Walesa à qui je salue et on a respect mingi pa na ye. Bon, donc moi je pense que donc la convocation komaki ari na kimte. D'après mes sources, on a confirmé que Nayoki qu'il paraît à Kitagi Kim récemment. Donc, Akende a se présenter d'abord en la justice, place au Badenguier, et ce qui, si et seulement si il y a une preuve par rapport à dire au Yalobaki, je pense que justice n'a pas tranché à la normale, PCR raison et puis mais et comment peut-être mal si elle n'a pas de preuve par rapport à Maloba Oyo Toba Live Oyo à Lobaki, donc par rapport à 20 oignons. Parce que il faut que que moi il peut pas battre. Donc so moi c'est que il y a quelque chose soit d'abord il banga la maille soit t'installer le monde la maille. Donc exactement dossier moro Oyo d'après analyse na ngai donc na moment un peu compliqué parce que dans quatre dossiers on a je pense que ba fenêtre na ba porte belé au fond et puis je vois c'est comme César auto banalinga la singama tembele. Voilà Maria Toumba en danger question mark. Maria Toumba risque la prison question mark. En tout cas émission de la émission spéciale héritier Watanabe mais dossier Maria Toumba autozozongela dans les heures qui suivent.